Au moins de forcer. To lobby bokabela. Parce que kasi kitso au moins de somi ko somba kitso. To lukape existe des noirs et que Gambongo te. Est-ce que dans le lobby comment ça nous là? Au moins de différence entre les bisous et les réveils. Dans Bunda, comment y a kolongola comment kimbangu na souffrance. To luka moyen comment ya kosala likama kimbangu emata likolo eke liboso lobi pe nasomela kimbangu place parce que ça locataire biso pe na koma kimbangu tuna ba producteur te o lelo akoya boye apa kosi na bondini na yoki mate ya no kitoko lupango na combien nasomela bino na koma kimbangu na tosuba chance wana te ilo basuka batu wana baya bosunga pe koma mfumu kimbangu Maboni bato, soko olingo koma esika olingo koma benga papa kozi aokomisa yo. Biso c'est Zlatan Boloké, identité l'animateur de King. Biso tout s'abonner à ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout malamu, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Biso tout s'abonner, Nzambe malamu. Ma référence TV, Zlatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Petia Yamboma. Allez, Petia Togolia Togomela. Petia Yambome. Allez, Petia. Falidi Kapa. Lela Petia. Bisogno surtout total la chaîne Moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fetier. Chia de Canton, Natalaga Fetier. Franka Paya, Lula Fetier, Renata. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve encore une fois à Watuzana Kimbanseki. Tu es rendre visite na bai oyo basambelaka na ndenge ya biso ya africanisme batu bakumisaka batu bakumisela fumu kimbangu ki pona bango aza mobikisi na kosalela bango bikamwisi yango tu na église ya Papa Kosi. Tukolakisa bino ndenge bango basambelaka na ndenge ya église des noirs. Après na suka nango tokozwa moi quelques interviews pour expliquer biso le lenge nini bango ba asalelaka makambo na bango ya bonzambe. On se retrouve tout juste après. Merci. Lelo tomoni awa tozana temple na yo toyaka chaque fois parce qu'on venait na confinement to banda mona bandimi Papa Kosi osala nini po bato balando ebele boy. Za musala esika musala ezali batu balanda kaka. Isa elinkolo ba soko bamani symbole musala Papa Kosi sala musala malamu. Yango sala lelo to mérité batu basala boye. Parce que lingomba molimo lingomba mfumu kimbangu evanisa batu balabala ekangama. Mais osali bakisi hein combien va passer beaucoup bato ba ingeta. Bon kisi to sali ne lo sambo kisi obino bolobaka kisi ndenge nini maja mundele to majinois. Papa Kosi bazo funda yo ke oza magicien. Bon o talande otondisi bato bon va passer mosusu babandaka la awo ko matana sa bandimité soki musala nzambe nyonso o azala eloko mutuya
soki bafingi yo magicien te ozana eloko ya motu ya te eloko oyo esali lelo mona bilonga bamikolo bavandi awa bashaneka te na bapapa na bamama eza serie na nga nzambe apesanga likabo mosusu nasala likabo kaka nzambe apesanga eza ya molimo eza mosala na osala Papa Kosi namoni na culte comment les gens tango zoteya namoni batu bakotaki na kati na yo makasi baolando makasi nini ezosalema nini osalaka mpona bandimi na yo bazala très concentré na yo surtout tango ozoteya tala teya bamona comportement na ngai na mateya na ngai ebalani parce que eza paster mozo oteya paster mozo oteya aoteya maye oyo azoteya ye moko azosalela yango te so bandimi na nga na bani na bango na bomwana mandefu eza te bamoni koma papa kozi afishaka koma papa kozi akaka ye mibenga omona naalia na bango sani moko nda baza boye ba protocole nanga mais tozovivre na bango lokola bandeko bakamarade te bandeko nabengaka bango papa bango babengaka mpe papa. Très bien, téléspectateurs, voilà nandenge papa Kosi a expliqué papa Kosi na koti siko na mozindo pour les autres na mwango ngabele to sto zidi ngabele na église nasina lelo nazaka na kati ya Matei Kimbangu na Yesu o comparer bango ndenge nini Kimbangu aza prophète Yesu pas prophète baza bana ya batu babota maki na papa na mama yo pe selon Matei na yo o se comparer na bango ndenge nini. Oui, babatu lokolanga kasi nzamba tsa bango likabo. Papa Kosi côté la Matei na yo comme si Kimbangu il fait plus beaucoup de miracles, bon excusez-moi en terme on a employé en français, a tout ça la miracle belé pour na yo et pourtant biso na kati ya Congo batu belé ba c'est Yesu ndi asala la miracle belé mais yo conviction na yo plus beaucoup na Kimbangu. Oui, Yesu oyo bino bolobelaka na mfumu Kimbangu asala plus que miracle pour Jésus. Kimbangu asekusa plus de 146 personnes. Kasi Jésus asekusa Lazare ya mibale komene na misto komene nani. Omoni yango pona nga Yesu ana miracle moko balobaka Lazare ya mibale nani ya misto nani. Kasi mfumu Kimbangu asekusa plus de 146 personnes. Otetembe somba Luka transport ya Congo central tokei Kimbangu atika elembo na mokili ko vivre ekolesa na kina nguya anata libanga etika lokolo etika la wala tanga lokolo Yesu tika. Papa Kosi na ba Matei na bino na ba église des noirs comme yo moko employé terme ba église autochtone ya mboka na biso vous parlez plus beaucoup na makambo itali Motumwindo, na français l'africanisme. Pourquoi bozo insister trop pour la Motumwindo pe banda ya asalaka kwanga biso to mona eloko moso Motumwindo asalite. Ah, matano mingi bandeko bazali banda baola na biso na 85% na internet ba kosala ba recherche ba koti na ba musée ba komona biloko ba indo basala. Indo basala pe eloko moko te. Soki botali premier savant eza noir. Asalani. Asala libende. Asala poulet de chasse. Asala biloko bele. Premier mutu amboma mutu atikala eza mutu mundu. O lelo ambome mutu atikali ti lelo ndenge bambomela ye. Eza mutu mundu. Mais oya biso ba indo babombaka yango oyeba yango te. Yo potangi poko ma journaliste babi Afrique grande puissance. Pourquoi Afrique est une grande puissance? Parce que qui esika bandeko bayindo musu batekama na Amérique. Est-ce que bizengi maboma batekama na Amérique to batamayele? Batamayele nde batekama na Amérique. Omoni yango moni lelo nasapelaki mikoleleki tango babomi noir moko na Amérique ba noir batomboki tozonga na biso matolomi. Mais bazonga kita? Te suka bakozonga ka. Papa Kosi po tokomina suka ya ba moi quelques questions tout ça nango le po Matei déjà conseil nini bo pesa bandimina bino po na komi batela contre coronavirus oyo e frapper mokili mobimba po na Matei na yo na interview na moko tozwa kala
na monyango dernièrement na réseaux sociaux au pesaka déjà témoignage que eloko moko ekoya même si vous se rappelez déjà vous êtes au top na makambo italien internet par rapport à témoignage na yo beaucoup no payer maloba nini ozanango envers bandimi soit population au place aux leaders maloba nanga kozala boye peuple Congo abanga coronavirus lobanga mana bandeli soki to kufi 200 combien oyo papa Muyemba lobi eza faute ka ya ba congolais to ya ba konzi na biso pona ngai coronavirus ekoboma biso te ngana lega na TV na loba kato koma plus de 100 personnes te mais nombre de kufi lelo eza nombre de kufa te eza faute ya ba konzi na biso parce que ba négliger bukoko ako ba négliger bukoko nde esika ba bomé lelo to komi na basakasi pona nga eza mais mokala soki 8 millions 80 millions de personnes to beli coronavirus 9 000 1% ya ba Congolais ba beli yango. Italie a beli combien? États-Unis a beli combien? Israël a beli combien? Congo yaba Congolais EDC eloko makasi. Toko bete la Congolais maboko parce que coronavirus a visité Congo to sambusi na Congo. Asa ine eloko te. Batu musu balobi 200 keke pesa bakufina ba malaria na batifoidi bazana kati. Coronavirus a lié na santé. Papa aussi pour to sukisi na ba question pona lelo Junior Mbuizwanga zwanga papa ko to sukisi lelo na lingi question moi curiosité pour lelo na participer na kitu na yo j'ai aimé c'est ma toute première fois à participer na kitu ba Église des Noirs j'ai aimé ça m'a fait beaucoup de plaisir papa aussi mais bino na Église des Noirs bitunga ya mongo bochaka boy kitunga etondi oh non bocha pona papa bocha bona boy bino na Église des Noirs aussi ça ba poche nyonso po déjà balobi makambo na ya nanya ko pesa boye ute pa na bino aussi ça ba ndimi ba mongo ah est-ce que au moins de forcer to lobby bokabela parce que kasi kitso au moins de somi ko somba kitso to luka pe Église des Noirs et que jagambongo te est-ce que na lobby a comment ça nous là au moins de différence entre biso na Église des réveil do bunda comment ya kolongola komba kimbangu na souffrance to luka moyen comment ya kosala likama kimbangu emata likolo eke liboso lobi pe na somela kimbangu place parce que ça locataire biso pe na komba kimbangu taba na producteur te o lelo akoya boye apa kosi na bondini na yoki matea no kitoko lupango na combien na somela bino na komba kimbangu na tosu ba chance wana te il basuka batu wana baya bosunga pe koma fumu kimbangu moboni bato soko olingo koma esika olingo koma benga papa kosi aokomisa yo na ndenge nini papa kosi na esika nyonso olingo koma na science na politique na religieuse numéro de téléphone 089 50 78 243 plus 243 89 50 78 773 oyo bokomi na se wana matondo mingi botondi matondo mingi bolandi papa kosi en direct ba différentes matei na ye petozuye pona kosukisa visite na biso lelo vous avez vite compris que papa kosi azobunda na vérité na charisme na conscience il est aussi jeune il contribue aussi à l'évolution de l'église autochtone en Afrique. Ceux qui bolingi yango, bozalawana, branché connecté, on s'arrive tout juste dans le prochain numéro à Bisso. Ciao, merci. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence, ma référence TV. Référence, oh,
référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoya. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtare da we. Titi t'appelle Ipoto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na yo oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasamba. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na invité. Quand tu souhaites, obimina ma référence. Quand tu souhaites, tu veux information nyoso, bagage nyoso, ba théâtre nyoso, ba film mo bimba na yo, be émission ya pake na ma référence TV.